Katumbi wana nanu waza ela safe wana makila ya boko na ye. Alinga kuma presa ya Kongo. Aboma adepte ya Mkungubile. Aboma 26 combattants. Oh ya senga ba reflemo na Lubumbashi. Babunga ti lelo. Akoma président na biso. Et en plus de cela, mwasi na ye Karine Katumbi akoma première dame. Oyo aboma 7 makamu ya Soriano mobali na ye. 7 makamu je dis. Totala identité ya mwana mwasi moko Chantal. Oyo ya tiela poisson. Na Jean-Michel Kabila a rassemblé banganga, bandoki, baféticheur, na bapaster. Pona ye hospité nyonso za malamu pona ko freiner journée wana ya révolution. Kutu yaya autai ko futa 15 millions na nganga moko ya mwati ya indienne. Nganga wana ya mwati ya indienne azana mabele 8. Mabele misatu liboso, mabele 5 na sika mukongo na ye. Azali parmi ma grand féticheur indienne. Akoma kina kizana ozomona wana oyo baza wana na moto ya liboso molobisi. Baza na bango bopozati. Bango tu baza na sima ya Hippolyte Kanambe. Na ndenge nini? Mataifa bino meme rassemblement wana chef na ngoza Hippolyte Kanambe. Mutu afinansa rassemblement wana ezali nani? Ezali Dominique Yano. Oyo abotama na Kongo aza belge et puis yende mutu afinansa yango azali camarade ya Katumbi, azali gérant général ya bamine. Oyo ezo dépendre na Katumbi na Kanambe. Donc bato bazala ba cérémonie na bango l'air a touché kaka mai na biso ya Kongo pour neutraliser yango pour na mone ko tamai nganga wana akwei nganga mabere 8 mama wana nganga zana 70 akwei akufi na minito tozolo baboye Hippolyte Kanambe Caleb bango tu mayele sili bango ebembe mama wana ezasko na kinga kati baendie pe bacha bango na morgue te bakor oyo bauta kosolola na Kabila le 11 juin awa na kuna na palais de la nation fo asala sambla ayebi ke élection ezate Kabunda lobi yango ye moko bazoloba yango nanga lobi yango élection ezate nani oyo pe Samson moto asuki oyo batie na senisa oyo nani oyo moyibi ya mbongo oyo ya transport nani komona oyo olengango alobi yango élection ezate sikoyo yo ozokende kosenrole pourquoi discours ya ne mwana nsemi rejoindre biso soki ozokorésiste ndenge wana Tshilombo même sirisi okozwango te. Il y a beaucoup de choses sirisi okozwango te toyebi ka après révolution ebele bakokanga mebele bakosamba bozoma bacomplice ya pasi ya Kongo. Mbote na bino nyonso bana ya Kongo bisika oyo bozali kolanda ngai mokolo na lelo tozali bongo le 31 juillet 2017 tozali bongo mokolo ya yambo oyo tobengi lundi. Vraiment mbote na bino nyonso bayebolingaka ngai bambote na bino nyonso lelo na embeli bino mbuta na biso ndeko na biso oyo tomesana kosolola na ye na nyonso oyo tali actualité zali koleka na mboka na Kongo mbuta duki bino nyonso boyebi ye kasi na ba oyo bayebi ye te ye moko akose présenter moi na lombango po ete boyeba nani bozali koyoka pona mokolo na lelo yango voma na kokena lombango na kopesa mbuta na biso mbote po tokota na masolo na biso ya moko na lelo matondo tolanda. Allo mbuta. Allo. Bon. Kima. Matondo mingi nasepeli voma na ndenge tokutani lisusu moko na lelo mbuta na kolinga ete otalisa bandeko oyo baza kolanda biso po mingi bayebi yo te talisa bango ozali nani? Komo na ngai mbuta duki wakanda nazali moko ya VDK pe ya BDM et puis nazali membre ya plateforme tosali ya soutien à Mwana Nsemi pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Matondo mingi mbuta tokokota na mutuna na biso tozali nango na moko na lelo vraiment toye kosolola po na RDC mutuna na biso eliboso ezali
tozali tomona ki modo donné mon asemi apesa ki ya le 7 kasi tozali komona lisusu Kabila akomi mal à l'aise akomi kobanga modo to wana akomi kobengisa banganga bengisi bandoki ya lolenge na lolengo bazali kouta na mboka bapaya asangisi lisusu na basali na nzambe oyo ya Kongo ete basambela basala nyonso banganga basali kisi basali na nzambe bazali kosambela ete basala nyonso po ete le 7 août esimba te. Est-ce que mutuna na biso kokende boye le 7 août mbuta soulèvement populaire oyo ezali pour la libération ya Congo est-ce que ekosimba to ekosimba te? Matondo yaya mbuta soulèvement populaire oyo ekosimba parce que oyo yango kangami na molimo déjà bakulu bakangi yango date wana le 7 août donc na monde oyo bakulu so bamonaki babike no le 7 août de peuple congolais faut tellement à libérer mboka pour libération ya le 7 août ezali ya Congo kaka te mais ezali ya Afrique mobimba pe bayindo nyonso esikakute na mokili mobimba mais ye Kanambe atindi banganga ya ndenge na ndenge basala ya ndenge bakokoka te yaya bakokoka te toza na information ke Kanambe kutu abengisaki mwasi moko ya nganga ya indienne mwasi wana aza mabele 8 mabele mibale liboso mabele 5 na semu Kongo na ye aza suka na nganga babengisele bakaleve na ye Kanambe bafuti ye 15 millions de dollars po aya ko neutraliser journée le 7 août mais mwasi wana échoué po akendaki na fleuve asala ba cérémonie na ye ya ko neutraliser peuple congolais mwasi wana touché kaka mai ya Congo akwei na mabele akufi la minute oso na boye eza déjà 3 jours mwasi akufi mayele sili bango bayebi bakosala te baende batia bango mingi na morgue te fo batumba bakotumba toyebi te nini bakosala na mama oyo mama aza na kinga kati ya indienne wana na bato yaki na bango somo likokokama mabiyaya eza bapreve ezokolakisaki basala nyonso ata babengi pape ata babengi tule ndoki ya monde entier yaya ekorate te ekosimba po wana ezali bakulu na biso ezali bakoko na biso oyo bawuti pai nyonso bakoko na biso bakufa depuis kala avant indépendance 10 millions de morts oyo bakufa na colonisation mpo na caoutchouc 13 millions de morts bakufi na komomba mpo na baviole bamobele na Bukavu bamort nyonso ekufi na bafosse commune oyo basali na Kasai bamort oyo ya bakasi oyo bakufaki na fosse commune oyo eza na Maluku bamort ya bamille de mort bakufa ya bundia Kongo na Bakongo bakoko na biso milimo bakasavubu ya balumumba bango nyonso bakozala na biso le 7 wana yango bana Kongo banga te le 7 août Kongo mobimba tous les provinces mobima tobenga na barwande to libere mboka na biso kaka ne modore oyo bapesi mutu ayiba eloko ya moto te bana kisa mobima direction Gombe oyebi Rwanda FCLR ekokizonga na Rwanda ekosimba yaya ekosimba banganga bakisi banini ekosala susu eloko te tout est neutralisé ezali nango match ya différé si tolongaki déjà accomplissement kaka le 7 août congolais nyonso zala sir ke tozokolibere mboka na biso matondo vraiment biso nyonso tobima libanda le 7 août po tobengana bapaya oyo bazali konyokola biso na kati na Congo mwana ya Congo azali konyokwama kote nyonso c'est-à-dire toloba politique tozali konyokwama social tozali konyokwama makambo ebele na kati na Congo tozali konyokwama bandeko mwana na Congo nyonso telema tobengana bapaya mukolo yango voma kolala pongi ya babebe te mbuta matondo mingi batu bazoloba ete likambi ya le 7 août tomoni Kabundu azali secrétaire ya IDPS azali koloba ete ye Kabundu na Félix tomonaki pe lisusu Katumbi bazali koloba ete likambo ya le 7 août ezali baje ya ne Mwandansemi na Kabila po batia état d'urgence na kati na Congo okotalisa na bandeko bazali kolanda biso boni matondo yaya batu wana balakisi bango moko ke baza collaborateur ya Kanambe baza vraiment collaborateur ya Kanambe et puis bakoki kutukozala bakonzi mpe ya Kongo te nga Kabundu wana azochange mwa langage na ye mais na kosenga bako bachange langage totalement mais révélation eza nango le 11 juin année oyo toza
bazalaki membre bazalaki na palais de la nation bazalaki accompagné na Kalev na Bisengimana na Bizimakaraya et puis bazalaki pe na ye moko Kanambe place bapesi bango $850,000 bayokani na bango ke non balalisa peuple pongi comme ça na octobre bakotia Félix premier ministre akosala transition à 3 ans bakochanger constitution et puis na 2020 ye Kanambe akozonga président ye Félix akozala vice président yaya tozo koyebisa bango na minute oyo bango bazokosala peuple ti afongoli miso ekosimba te bazwaki mbongo na nini na mboko nina bayaka awa na Venise bayaki mbongo na Paris mais lelo bakomai na Kinshasa papa Etienne Tshisekedi andimaki te peuple amoni souffrance achangeaki tozo kosenga bango bachange d'abord Kabundi ye ake koloba bango na États-Unis kuna Kelongi asala baje na bango nde bazosala baje tomoni bango déjà et puis Félix akoki kozala jamais président ya Congo akozala jamais premier ministre d'abord Félix na minute azali président ya rassemblement mais na UDPS azali vice-secrétaire général chargé ya diplomatie pourquoi Félix akendaki États-Unis te atindi Kabundi parce que Félix ayiba pantalon na boutique ya Tommy dans les années 90 aza affiché na FBI donc moya kota États-Unis ezate si akenda Canada akoma na frontière abakoya kota États-Unis aza affiché yango moni atindaki Kabundi na États-Unis c'est déjà un malhonnête aza déjà mutu moko azotambola ye na Kabila azolia na ye na Kabila mais topesi chance il n'est pas trop tard totikali na une semaine papa na ye asalaki yango azwaki mbongo Kabila na Venise na Paris kojo alobaki yango mais lelo amonaki souffrance ya peuple achangeaki idée na ye il est temps Kabundi il est temps Félix changer idée na yo tikala biloko ozoloba wana ke non fungwa na nsemi eza baje na eza bajete boyebi yango soki bazobombela bino eza bajete baluki babomai na ndenge tu bakoki te oyo elengi na makapani boyebi nsenga armeme ya bakoka te donc eza bajete le 7 août peuple congolais telema libération ya mboka ekoki matondo yaya matondo mingi mbuto uti kotalisa biso Félix bauti kolia mbongo na bandi soki na bosani tolobi 850,000 euros ou dollars 850,000 bandeko bazali kolanda biso vraiment bakongole mingi baza batu na tembe bakolinga bayeba bamona bapreuve mbuta makoloba ozali koloba kaka la monoko boye bapreuve ezali te matondo yaya oya kotinga preuve koya nango na avril awa tomoni politique Kanambe apesi discours na ye alobi ke bazwa mbongo na Venise bazwa mbongo na Paris babude yango te mais lere so zakolo bango liboso mutu bazako ndima yango te bazako dementir yango lokola pe oyo bakoluka badementir mais nayebi sino tozala basusu na kati ya aner bato balingi mpe Congo echange bazali même na kati ya armée oyo baza contre bazali donc information eza vrai bapesaki bango le 11 juin $850,000 déjà lokola avance yango ozomona lelo bazoloba bakoloba ebele bakosimba bango te eza plan mokolo wa Bongo oyo asalaka ayebisaka Kanambe ke azwa Soriano comme faux opposant comme ça asangisa bango apanza bango yango moni lelo bazokokende na bambula ebele bazokende na bareglissement yango moni lelo le 19 décembre 2016 elekaki kaka boye baza ensemble Soriano aza ensemble na Hippolyte Kanambe bamemi lisusu Félix na nzela oyo mais yango nauti koloba te il n'est pas trop tard barejete eloko wana sikoyo baya na nsima ya kaka mwana nsemi tobengana barwande pobito nango soki ya solo eza mpona kobengana nde mwana nsemi ekobengana nani Hippolyte Kanambe nde mwana nsemi alobi yango alobi tobengana ye alors baya ensemble nane mwana nsemi tobengana Hippolyte Kanambe na barwande bango nyonso bakende matondo yaya
Matondo mingi, c'est vrai, bango walobi ete bazali ko bunda po babenga na Kabila akende ne mwanda nsemi aye ko pesa mododo na ye le 7 août 2017 Congolais nyonso alongoli mutu te alobi to telema to bengana Kabila akende kasi mbuta tomoni rassemblement oyo soki toza koloba rassemblement tokotia Félix Tshisekedi na bakatumbi bango nyonso toloba bazali na kati. Alors après mot d'autre wana ya ne monde nsemi tomoni bango baye kopesa peuple date ya le 8 na le 9 ya ville morte, c'est-à-dire peuple mokolo yango abimate. Et pourtant le 7, le 8, le 9 wana bango bazali kokende na Israël. O juste mbuta eloko nini ezali kolekana o balingi nini na peuple congolais. Matondo yaya omoni ba politicien nyonso ya Congo oyo bazana kati ya eloko tobengaka mangeoire oyo tobengaka ba politicien bazana eza ba politicien mo bazana ba corrompu bazana ba politicien toxique bazana posa ya changement te bazana posa bazo ba pouvoir ba cortège papa na kulia na bango bazo avril bomongo na bango. Alors nenge kaka mwana nsemi aye na idée ya kubengana Kabila ezoko déranger bango kubengana kana mezo ko déranger bango. Alors pour na basa la technique idée wana ya le 8 le 9 basa la journée morte et outi et pas ya bato aner na banana na Moïse Katumbi bazo contrôler bango na nyonso. Pourquoi ba pese loko wana pona et inciter peuple que non bango babi le 8 journée morte donc les 7 jours peuple pas fanda naï pona ko dérouter énergie au peuple azana ngo déjà za fatigué o la zo la n'importe qui akuya o la zo la tango ya soulèvement populaire mais yaya bakokokate parce que o ekangami pa ya bala likolo ekangami na se date le 7 août eza date moko spirituelle eza date moko oyo ezali ke bakulu balobi bayebisi kaka mwana nsemi azala liboso alibere mboka Congo na buumbu oyo ya barwandais na buumbu ya occupation bato bazokufa nzala ntango nyonso ekosimba kaka ata bake gauche droite journée wana ekosimba baluka baformule nyonso bakotia ekosimba nango kaka bazosala kaka mosala ya occupant bazosala kaka mosala ya kaname matondo. Na mboka Israël kuna mbuta na mutuna lango ya nolite na mboka Israël bake kosala nini koluka pouvoir to likambo boni matondo yaya likambo Israël to monika ba fly na ba réseaux sociaux les bimie belé ke bazo ke ndikuna Katumbi ye Félix na syndicat dokolo et pas ndikumoka la kuna akomone kitoko soit disant juif soit une judaïste abengisi bango na yebite soki bake koyoka na kuna peut-être nani akoma ba pour na présidence la moko parce que ndeko wana kitoko asa candidat présidentiel Soriano Katumbi candidat Félix Katumbi candidat mais bazi batie susu ndeko c'est Félix susu candidat batie susu ndeko na biso syndicat dokolo mais loko malamu te to révélation na suite ndeko syndicat dokolo a renoncer kutu edi masolo bango wana ya Israël ti aboyi kokota na masolo wana yango tozosa ndeko sindika toyebiso bato be azoloba na yo ke tika bato wana baza miyibi baza na makila Félix ezaka alie mbongo ebele oyo Katumbi oyo aza grand détourneur moto akoteka mbisi akokauka akoteka mbisi ya bitori oyo ezaka na Lubumbashi akoteka bandakala lelo akoma milliardaire na près de 8 milliards na compte na yena ba paradis fiscaux eza mbongo ya Congo akuzongisa ngo eza mbongo ya Congo siko mutu ane wana aboma badadete ya mukungubile aboma 26 combattants o bauta na Afrique du Sud abengisaka bango babungati lelo azala makila mutu ane wana akileza la président et en plus mwasi na ye Karine Katumbi aboma 7 makangu ya Soriano 7 makangu ya Moïse Katumbi aboma bango ya suka awa abomaki na 2015 fin 2015 ezalaki Chantal oyo aza mubowa bato bazaka na Kisangani mpe na Équateur aza mwana barumbu bayebi ye Chantal nous avons des preuves famille na ezokolela mwasi wana alere atie ye poison zokobela ye Karine Katumbi abenga ye na telefone aloba na ye ke yo okokufa
na bomi pour la ni mobile na mina okufa tala mutu anengo na comme première dame mobile anengo comme président na Congo to yebite o ba on resala kuna na Israël so ko sala complot ya nini so ba ko pona nani to yebite ya wana za na bango mais quelque part yepe Félix azo kima zala wana les fêtes zala les fêtes na kisasa Félix so ko changer maluba na ote o ko vivre o ko les fêtes na kati ya kisasa peuple akobima akobenga la Rwanda akobenga na Bokipa na bakolabo matondo mingi olobi mbuta likam dokolo sindika dokolo awangani makambo wana oyo awangani makambo wana tuna nzela ya Twitter na kotalisa bandeko oyo bazali kolanda biso bakota na kati na Twitter na ye aza na possibilité ya Twitter ya sindika dokolo bakotala oyo mbuta na biso asili koloba tomoni mbuta Kabila alobi ete ba election kozala te Cornel Nanga olobi ba election kozala te kasi mikolo wuti koloka alobi awa tomoni Félix Tshisekedi ake s'enrôler en plus enrôlement na ye oli asala yango na kati bon ils ont obligé te akosala yango na limité mais ake directement na Tchangu ake s'enrôler na Tchangu et pourtant ayebi ke ba election ekozala te alors talisa bana na Congo pona nini d'abord Félix Tshisekedi ake s'enrôler na kati na Tchangu pe enrôlement na ye eza pona nini eza nini ezolakisa nini matondo yaya ezali ba preuve na ba signe ezolakisa ya collaboration ya Tshilombo Félix na Hippolyte Kanambe na ba service na ye pona Tshilombo akende s'enrôler na Tchangu mutu apesi likanisi wana ezali nani Kalef eza na cadre ya kwambuye batu et puis eza na cadre ya kwasire Tchangu parce que Tchangu ezali coin oyo na kati ya Kinshasa oyo soki tomboki en tout cas il a créé la preuve nango ezali pona ko neutraliser bango ko pesa bango message déjà que bova na mino calme le tobani baction na biso le 8 eza journée morte le 9 journée morte bova na calme eza ko na bango peke le 7 be journée morte mais azoko miko sala parce que plan oyo le 7 août ndenge na zolo ba toujours yaya et uti pa bakulu plan le 7 août eza hasardé plan le 7 août même ba grande puissance mondiale ba zomona déjà que changement oyo zo sala mana monde et ko banda partir le 7 août wana donc eza na cadre ya ko respecter ba corps o ba suli mbongo ya $850,000 pona ko lalisa lisusu peuple pongi pona ko zelati nini wana aya tala na yaya eza ambidité yemo ka yebiti élection kozala te yemo ka zo bakino to ko bingana Kabila mais auquel lisusu ko enrôler pourquoi place ezo repese bango ezo sopa bango ke bazala bango bata Kabila soki le moni benaki ya solo ke Kabila arule makambo nyonso yende ya bana ko bana peuple ke na ko s'enrôler te pour élection za la moté siko ake ko s'enrôler pourquoi donc ezo la kisake bazala kati ya je bakor si bandimi n'octobre ya ba hotel premier ministre yende ya bimisa makambo mais ezali ozoko lota Félix ozoko lota ekosimba te peuple akobima libanda ata opekisi bana Tchangu bakobima même bakumbata IDPS bakobima même bawewa bakobima parce que baza peuple congolais et puis force bakoko na biso force ya milimu oyo esili kokufa na bafosse commune na Kasai ekozala sur place force bakoko na biso nyonso bakufa bakozala na biso elongo et puis bokomona bisimbi ya vis-à-vis bokomona bapreuve oyo bazoba na Kikongo bimangu bya ngitukulusi lwa mona matondo yaya matondo mingi mbuta matondo voma mokolo yango ekozala benda bika le 7 août 2017 ekozala opesi mbwa aboyi Congo ezali ya biso nyonso mwana Congo yo na ngai na bandeko mususu totelema tobengana bapaya wana na kati na mabele na biso mbuta soki tozali kolobela le 7 tokobosana te moto apesi mododo wana ezali longue ya Congo ne monde ensemi alors tokolinga totuna sokoza na capabilité ya koyanola biso na mutuna wana talisa bandeko baza kolanda biso mission ya ne monde ensemi pona Congo eza nini mission ya ne monde ensemi pona Congo eza na no prophétique yaya
mission ya ne mwati na Congo eza prophétique bato belé bazo comprendre yango te na ba prophétie nyonso balobaki yango ke mutu akoya prophète divin moko akoya po a libérer mboka donc mission na ye ezali mpona kolokoteya mpe kolibere mboka na biso na buumbu oyo toza nango oyo buumbu ezalaki deja banda mindele parce que tozwaka badécision ebele eutana mpa mindele tozwa na biso mpona indépendance totale te mission na ye na mokuse nanu wana minalobelango susi na mission na ye mpena ezali yango wana ya kodelivre mboka na biso na buumbu ya mindele oyo mpe na buumbu oyo mpe ekutami biso barwandais mpo ezalaki deja prophétisé depuis des siècles batondo mais likambo ya prophétie mbuta likambo ya prophétie oyo ezali kotungisa batu ezali kosala complication epai ya batu mingi po tomoni bakimbangiste tomoni touti kotala lisusu video ya tiala mwana selon bango balobi ete Kabila aza na prophétie ya Simon Kimbangu Kabila azali na kati ya prophétie ya Simon Kimbangu ete 4e président akoya yende akozala jeune akobongisa Congo akosala nyonso ya kitoko na Congo talisa biso juste eza boni likambo oyo ya prophétie ya Simon Kimbangu po vraiment bazali ko bebisa to pe ko savisa kombo ya Fumu Kimbangu boye to ko kondima yango te talisa bandeko bazali ko nda biso o juste ezalaka lolenge nini Ok, Matondo. Liboso na ndenge na lobi ke bachala mwana ye kuna aza na ye muibi aza na ye azokende kosala niki flatterie mpona kanambe apesa ye mbongo donc aza na mutu akolanda ye nanu te parce que bamilisien wana nyonso bango baza kokolabore na kanambe bakozala poursuivre après alobi bafuti 125 000 $, 20% ya mpaku ya kwa 25 000 $ afuti na ye kutu te wana yaya egoya nsima mais mpona prophétie oyo ya mbuta Kimbangu apesa liboso apesaki ezalaki le 10 septembre 1921 na Mbanza Nsanda oyo ezali na ngambu ya Luozi bato bayebi Luozi malamu bayebi pe nkamba malamu soko keiti na fleuve eza na Pioka na ngambu wana mosusu ezali ngambu ya Manyanga Mbanza na ngambu wana eza na secteur je pense Kimbanza pour secteur wana na ebia alors Fumu Kimbangu lera lingaki komi pesa parce que Fumu Kimbangu azalaki bakangaki yete lera kendaki kuna kimaki kuna batoluka e bakoki koboma bato mingi alors amonaki fo azonga po mindele batikela kofaire souffrir peuple Congo alors na Mbanza Nsanda apesaki discours na ye apesaki prophétie alobi ke ngai nazokokende bakokanga ngai mais mutu akoya longi akoya oyo akoteya bino roi divin akoya oyo akoteya bino akozala na 3 pouvoirs akozala na pouvoir spirituel politique na scientifique mpe ye mutu akokoma balivre oyo bokotanga premier prophétie Fumu Kimbangu apesaki nano wana mpe alobaki susu ke tokozala indépendance plusieurs dizaines des années kozala na pasi bato konyokama bajeune bakokende bamikili ya bapaya bakoyekola minoko wana misusu bakokufa misusu bakokoma te misusu bakozonga te mais mokolo bakomona kaka ke mutu bandi koteya bino aza na 3 pouvoir seke ye wana premier prophétie deuxième prophétie oyo ya suka na koyo ezokoroma na wamwana ezali prophétie oyo apesaka na Kingabo ale bazokende ye na prison prophétie wana alobaka nini alobi ke président liboso akozala le akozala liboso oyo ya mibale akozala oyo ya misatu oyo ya mine oyo ya mafuta alobela parce que na 1700 ya mafuta autaka Manza Kongo na ya Kipafita bayaka na plateau de Bateke kokota jeune prière à 40 jours kuna ya mafuta leri jeune sila alobi amoni mboka munene na vallée ya Kinshasa parce que Kinshasa ki plein wana Kinshasa ki ville te parce que l'époque premier capitaine à l'époque wana ezalaka vivi après yako mabuma ya alobi ke non na moni ville munene na ville wana ezala président moko ya mwana muke mais aza mupaya akoboma bato ebele akozala na esprit ya mwa ekozala wana esprit ya mbweza esprit ya kindumba mama babe ekozala ebele bapaya bakonyokola bino soki bomoni président wana yebaka ke kwa lulendo chef divin esi aye oyo akolibere bino
Alors, mfumu kimangu alobaki na soki omoni 4e président oyo ya mafuta alobaki akozala mwana moke yebaka ke ye wana ya suka nde libération ezokoya yebake kwalulendo te aye deja oyo ngai nakozala na kati na ye oyo akokoma balivre kwalulendo wana ya lelo ezali ne mwanda nsimi oyo aye kolibere biso le chef divin yaya nakokata te nakokende mosika mingi napesa exemple moko ya moke naati biso nyonso oyebi Dalai Lama azali chef spirituel estimé aza na deux pouvoir religieux na pouvoir politique akendaki matanga na Allemagne matanga ya Helmut Kohl eza mutu oyo asalaki miri ya Berlin koya lede Allemagne esangana Helmut Kohl wana azalaki bouddhiste ayaki mutu ya bouddhiste ayaki na matanga wana mpe matanga wana Dalai Lama asalaki réunion conférence batuni ye tokomi na temps ya verso toyebi ke temps ya verso wana ekosalama na Afrique ezali camp ayebisi bango ekokozala lelo ekokozala lobi dans un mois parce que mutu oyo awuti na moi aza na 3 pouvoir aza deja batuni ye mboka nini abi aza na Congo yaya bato bazokotia tembe le 7 sur la mona le 7 août mokomona bamiracle oyo ekosalema parce que eza force oyo balobela na ntango ya kala yaya yango na zeso bandeko ke 4e président eza oyo ya mafuta aloya mbudi ya mafuta alobelaki oyo akoboma bato mpe alobaki aza mopaya bokota na balivre bokota na baprophétie bokomona yango na internet ezali mais balobelaki te ke ye nde moto ya kobongisa Congo 5e oyo akoya kwalulendo na 3 pouvoir ezali wala lelo aye ne mwanda nsemi olinga to kotelema olinga to kobima libération eza le 7 août batata bamama baleki bajene binoso bobima mutu nde ayiba eloko ya mutu te bokomona miracle bokomona oyo kosalema yaya matondo na kesho wana matondo mingi mbuta na bandi vraiment oyo ngai ba mituna esili pona kosukisa mutuna kaka ya suka na kotuna programme ya le 7 eza ndenge nini batu bakosala ndenge nini bako banda ndenge nini mukolo yango matondo alors na kosenga na ba mbuta nyo bazoka biso ba yaya nyo partout bazali kotinda ba SMS o baza na États-Unis awa botinda ba SMS na bandeko na bino na Kinshasa o baza na Europe partout botinda ba SMS mais liboso wana nanu toza les 5 oyo les 5 toza na Bruxelles les 5 mutu nyonso yaka na Bruxelles tokosala marche ya makasi mpona kotinda baénergie na Kinshasa bandeko tu bazwa force bazwa énergie bakulu bamona biso les 5 août oyo eza samedi tozala biso toso ebele na Bruxelles comme ça tomeka kolakisa bolingo na biso na Congo konfoni mutu nyonso kombata nyonso aya epuis nazokoloba susu ke na bakombata mosusu oyo bazokobude mutu azokobude oyo aza kombata te parce biso bakombata bandakala tolobelaki toza na besoin ya kanambe akende tobenga Hippolyte Kanambe kaka kulongi ne mwana nsemi aye kolobaka Hippolyte Kanambe aye na discours na biso loko oyo akoya te oyo akozala contre discours oyo soki aza kombata aza na ekolabo lemi toza korango inconscience ayeba mais tozokobenda baconscience na bino bozonga na nzela le 5 août tozala wana alors le 7 na Kinshasa ekozala spontané bato ya Malweka bato ya Matadi bato ya Kinshasa kini nyonso bokobima Kinshasa bokoma direction Gombe oyebi Rwandais oke na ndako na ye oseke Rwandais lere ekoki bakobaki nokende bima kende soki aboyi oyo boyela ye ekomonaka ye moko bobima spontanément boyiba eloko ya mutu te na Goma na Lubumbashi wapi Chela Goma Rwanda Matadi Somololo Kipese Kazangulu Kikwiti Bidiofa Villa Bandundu partout Chikapa Kananga Mujimai Mkisaka Lisala Mbandaka Bamboka nyonso Kisangani pai nyonso Goma partout Uvira mobima libération eza ya Congo mobima libération ya Congo peuple atelema bokomona miracle ekosalama national eseti wana matondo yaya matondo mingi voma mbuta na sepeli na nengo sili ko na mituna na ngai pona ngai na koloba na peuple congolais boye mukolo wana ezali jour ya suka pe ya chance na biso soki ozali mwana ya Congo lukaka ete ba Rwandais babima na mabele wana
telema mokolo yango ndeko na ngai bima telema kotala te aza ekolo nini aza na religion nini aza soki ndenge nini non biso nyonso toza bana ya Congo il faut to telema po ete to bengana ba Rwandais alors soki yo boyi ko telema donc ozano pour ba Rwandais sadi makambo oyo eko fungola biso misu to komi komona ete batu mingi o balobelaka résistance nzoka nde balingaka na bango libération ya Congo te alors soki yo lingaka libération ya Congo tala le 7 yango to tikali na jour to tikali na 6 jours telema bundela mboka na yo le 5 ndenge mbuta uti koloba toza na kati na Belgique biso nyonso tokozala mokolo wana poto pesa courage na bandeko na biso bakozala na Kinshasa po ete batelema mboko ezali na pasi Congo ezali ko souffrir babomi biso 12 millions de morts ba femmes violées ba force commune koloba te bisika nyonso kote nzala ba courant ba mai koloba te peuple congolais azalaka na santé lisusu malamu te maladi kaka soki muki ezwi yo yebaka koza kokena liwa traitement ya malamu ezali te traitement ya malamu ezali te alors peuple congolais yo lingo tikalaka na situation wana nani akoya ko sauver yo nani Moïse ya Congo pour le moment ye wana kaka ni mon nsem to tchaye maboko to libérer mboka na biso aza le seul a osé sur le terrain na kati ndaku na ye azoba te Hippolyte Kanda maza Rwandais na kati lopango na ye bon imaginez quand même aza courageux aza un homme à féliciter na kati ya Congo ata kutu ba je yango ezalaka nde boza koloba oh eza ba je na bango mais quand même il faut boza na respect na mutu oyo a sacrifié vie na ye a sacrifié mwasi na ye a sacrifié bana na ye azalaki pe na possibilité aza lokola ngana yo te mwana nsema aza na possibilité ya mbongo aza mutu mayele même ya nzoto aza mutu mayele ya butu surtout bi mutu mayele ya butu ça veut dire aza na sagesse ya moi aza na intelligence alors mutu bongo amitiki na ye po akoki ni po vana na akoki po vana ne pe akovana na Kabila akoki kovana na ye akoki kovana yo bia la vai na ngana lia mbongo na ngana sala niso toile liwa pe yango ezokoma pembeni awa na kufi na ngana kena nga mais aboyi yango alobi akokende boyete botala age aza nango biso ba jeune toza wapi toza wana kaka po totalaka oyo aza boye no totelema tobengana ba Rwandais na kati ya mabele na biso oyo koya sima nyonso tokobongisa mutu congolais moko taleki congolais na valeur biso tout toza ba congolais vraiment mbuta na ebite soki oza lika mususu ya kobakisa obeta moi c'était matondo ngana bakiselo moko lobi ndingo lobi Kabund lobi ke baje na bango Kabund na ebike auto changer mon langage na omuke na interview ya suka Kabund lobi ke non bazoko zela mukolonio su oyo sulva brego ya bango ba mutu no sa ba ota sulva problème ba ota simana e mais na lingi bo za la claire bo annuler journée les 8 les 9 bo lo ba ke za journée ya mort chuté bo lo ba ouvertement journée ya journée morte bo ba ouvertement que les 7 peuples ne soient vivants pour ata bo lo bi te ba ko na bango mais bo mi lo be lango déjà libela Kabund na ko bisa Kabund yo soko zoko tala ba je wana na ba mongo ba oto olia bo suka mabe ko sala blague te aux peuple prévenir Kabund yo zaki na États-Unis ezaki yo toke na États-Unis fallait Félix toke na États-Unis parce que Félix azali vice-secrétaire général ya IDPS et puis chargé à diplomatie tout le monde a tombé ba mitinyoso mais pourquoi que ndaka États-Unis pe pour les États-Unis aza affiché aibaka pantalon Tommy aza affiché na FBI yango yo kindaki alors aza déjà na salité ebele Kabund keba ola ta salité wana mais tozo pesa Félix na yo succès boyebi ke Mbuta Tshisekedi a changé ki na ye a soki ba mongo ba Venise bani na ye ba dokura a changé ki na ye
na juillet 2016 tomonaki ndenge abalukelaki Kabila na Kojo elekelaki ata bozwi mbongo ata boyokani bobalukela ye l'air yango oyo boyebisa peuple le 7 août boanile le 8 na le 9 na bino wana sino te ekozala pasi mpona bino yaya. Alors eloko na kosukisa susu nazo kosenga merci mpe encouragement na bamuta na bayaya nyonso oyo bazosala mobilisation monde entier. Nazo koremercier ndeko Bobopele Bopala oyo ya Kongo Bololo, nazo koremercier ndeko Basombo, ndeko Bisini, nazo koremercier ndeko Zoro Bilele, nazo koremercier Maître Baina na Londres, nazo koremercier bandeko nyonso ya États-Unis, bandeko Australie, ya partout Koko Madera, batu nyonso oyo basali ba video bo continuer ko mobiliser peuple ezali salaire nango ezali libération ya Congo, libération ya mboka na biso. Bobanga te toza na elikia, toza na vraiment na elikia pona libération na biso. Yaya nasuka na ngina pesa sumbela ninga pesa tuna nemo na nsebi kaka oyo azali mavwemba nkosi oyo azali libérateur ya mboka na biso oyo azali oyo nzamba tindaki pona ta oyo ko libérer biso a libérer Congo, Afrique mobimba et puis monde entier parce que bazoko la libération même na Gabon, ba Gabonais bazoko zelango, ba Congolais à Brazza, ba Ngolais, ba Centrafricain, ba Camerounais, même ba Guinée équatoriale, ba nyonso même ya Zambie bazoko la libération ya Congo pona ekopesa libération ya mboka mobimba. Kaka toti lomba kwa ngeyo vuvu ya bwala ya mvimba monde entier kwa monde entier kwa bandombe beti vingila libération ya Congo kiminuketo kwa ngeyo tuzolele tamona bimangu tuzolele tamona libération tamona nzaya mvimba bafufa nkaka mwana nsemi ni ntumwa kaka mwana nsemi ni kwalulendo kaka mwana nsemi le roi divin matondo yenge ibobo yaya matondo mingi mbuta namoni vraiment to monani mbala ya sima po langa na kopesa yo lisusu matondo na kobosana te na kopesa mbote na mombele black pe merci mingi na bino bandeko bosili kolanda ngai vraiment to monani mbala ya sima. Au revoir mbuta, matondo, au revoir. Goyamba kala
Mutandu, Mutandu,